Martin, la solution c'est Fayoulou. Peuple congolais, la mouka, Téléma, pour un candidat commun. Numéro 21, Fayoulou. Martin. Tony Okafor, candidat Nabiso, numéro 21. Candidat Nabiso, Martin Fayoulou. Candidat Nabiso, numéro 21. Candidat Nabiso, Martin Fayoulou. Toko voté. Candidat c'est mon corps Fayoulou, président la liste Fayoulou, les choix du peuple Fayoulou, peuple Baponi Fayoulou, Seye Fayoulou, Kakaye Fayoulou. Candidat Nabiso, numéro 21. Candidat Nabiso, Martin Fayoulou. Candidat Nabiso, numéro 21. Candidat Nabiso, Martin Fayoulou. Toko voté. Garçon Blue, Michel, Molo William Boka, Espé Coco, Fiston Tawaba, pour le changement, Martin Fayoulou, numéro 21, Bana SID. Mbote bonjour na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo epai oto akaba Kongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto bela kamoto papa le moloto ekita ezikisami sala nyonso ya baloka ye ko Congo epai oyo to analysaka ensemble epai oyo to conscientisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo to tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo toaka bongo basinzili komobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe tolatamola toloetumba epai oyo totelema ferme fidèle okola bakuki mpona kosala kozelaka liseko ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboureur aloba na biso béche fouillé ne laissez ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse bandeko tolamuka lelo tolingi to analyser ensemble pe toloba tina likambo etali maponani pe na tina likambo oya mayo makoleka la République démocratique du Congo bandeko na ngai biso nyonso pe to sombi tina makanisa biso esika moko po ete tubimisa ya ntina mpona kosunga ekolo ya biso matondo mingi na équipe pour la tena États-Unis d'Amérique vraiment mana na ngala kunyado na ngai na États-Unis d'Amérique ba condoléances ndenge bolobaka yako na libota yanga mokonzi na Angleterre oyo pe azali moko ya partenaire ya Océan de la presse congolaise auti ba kobungisa bongo ya na ye na sima ya biso kokene kokala koluka lolenge ni Congo ko kozwa liseko na yango tala pe moko wa biso akufeli yaya
tozali bongo ensemble soki nzamba pesi biso makasi bokolanda pe lolenge nini maye o makoleka na kati ya océan du Congo po etazali moko wa biso ba oya biso tozanga mingi ya kopesa bango kasi topesa ka bango matondo yango mo totanga ka bakombo na bango pe tango ya likambo soki bayebisi biso totika ka te kopesa na bisika o biso pe tokosengela pamba te bolingo to bondeko boyali bongo elete bobele moko mosungi yo sala keloko te nzete keipe ezongi pamba te to ali biso so bato to biso ba condoléances et pa yanga mokonzi courage liwo ezali nzela ya biso penso o pe ali sans amwe maman wa biso patikaka biso na mibu penza meleki miike akufaka mo le 15 décembre biso ala toki bala mike na internat ba ko biso le 16 pe na banzi le 18 et tous les 17 ndenzo toye ko kotika na ngelo kasi lelo tokoli azwi bankoko atako amoni bango te na mibu atikaka biso pe lelo tokomi bato nzambe aleka akopatela cela veut dire tobotamaki tokokufa biso pe toyena oya biso mokolo yango tolobi tomilengele malamu nzambe toyebi ngonga te tomibongisa malamu na kosalaka bolamu na se na moyi bolamu yali te po pesinga nkwanga bolamu yali te po kopesanga misolo kasi bolamu yali ya yo na nzambe na yo cherche premièrement le royaume des cieux pe nyonso etikali tokozwa yango na nsima kokabela moto nkwanga po na makoki kasi okopesela bolingo te tika 9 fruits de l'esprit ezala na babone nyonso ya océan du Congo bisika bavandi pe 15 œuvres de la chair ezala musika na bilo ndeko po ete moto na moto ali na oya ntango na oya ngonga ele bobelo kwa tomati na kati ya bisi toko kita moto na moto nesika waye kasi yo na bokiti wayo nini ya malonga oyo yo kosala tango kokuta na mokili na esambiselo talatine esengeli repentance sincère esengeli repentance sincère ndeko olanda océan du Congo ndeko ozali abonné ndeko osepelaka na kosunga Congo esengeli to se repentir esengeli to mibongwana na kosalaka bolamu ya nzambe liboso na mibeko zomi bapesi misato elipo na nzambe linga nzambe na ona motema mobimba tosaye kokokisa ye neloko mosusu te kolakisa ye neloko mosusu te pe linga moninga lokolo komilingaka soko olingi ndeko wayo kozala bokosi te soko olingi ndeko wayo koloba ne maloba mabe te soko olingi ndeko wayo koteka ye te soko olingi ndeko wayo kobuka lokuta te tala maye oyo tokoloba mokolo mwa lelo lokuta ya République démocratique du Congo bokosi bato na kanyaka bato na matoi mangongi baloki koteke kolo Congo yango tolobi assalamu alaikum na mama ja wana ba musulman na biso banso bisika bozali et prompt rétablissement na mama ja tolobi mwana mère de Brino na Autriche tikanzamba pambola yo. Et pourquoi pas papa Michael na France la maman Célestine na tolobi bongo na Big Daniel Ngenda que Dieu vous bénisse pour la nité balandi banso océan du Congo maman missionnaire et prompt rétablissement mamodeti na ndeko boyo tolobi nzambe alola zala po ete ba maman missionnaire bino banso bisika bozali nzamba batela bino pesa bino nzoto makasi wana bovandi la plus 30 na mboka nita babe foku yo moto pe bakoko alumumba tolobi nzamba bondo bino pe abatela bino mama Samuel la Suisse mabolongo kosungaka tolobi mama na Jolie na Suisse pe mama Dolo ba oya biso bipai biso bizwami bino bosunga pe bosabone massivement na chaîne de Libération Achille Mave na molonga na Mireille Mave pe libota mobimba Jolie libatombo bino banso nzamba batela bino nzamba bombo bino Big Daniel Ngende océan de la presse congolaise Charlie Chobo papa Mapasa maman Jovi petit frère Zola mondeko ngai wana leki ya moto na kanisa ki opo benga ki numéro ezali bongo plus 243 81 32 93 396 bandeko bosenga liso numéro te bozoka wala ba émission plus 243 na bongo plus 243 81 32 93 396 numéro yango na bandeko boko koma numéro ebungaki nasalaki boye numéro yango soko bengi ali yanga ite po ete na telefone te soki obengi ndeko oyo tango nyonso yo kokuta na ye akobengaka biso pona koloba tolobi merci na président Martin Fayulu Madidi pourquoi tu ali kopesa ye merci pamba te babetaki ndeko Kabuya mbala oyo tomoni ete bolingo ezali pe toliko tambola bomoko merci na CG de Vos nzamba pambola po ete ngai moko nazalaki bongo na siège nakendaki pe bapesaki nga misolo pe lelo ndeko Kabuya ali bongo na telefone moyen
Nzambe apambola po ete tolobaki bisoko biloko misusu bibungi eyali na kati na komba tokoki kolanda te me tolelaki ata po telefone emonana mpe merci na papa Toussaint na mama Elo po ete botikaki biso te. Merci na mama Pierrette po ete ntango ayokaki atelemaki abindeko kabuya lukala no mutu boko apesa mwa misolo po ete sala bandeko na ngai biso topesaka matondo po toyebi ete signe ya kokabela mutu eutaka na motema mutu mosu azaka na susi ya kokaba te yango moni natangaka bakombo bayike yali bandeko bali kotika biso te kosoutenir biso ntango ye mpe azwi likambo biso tokozala oyo esengeli tosala lokola Paul yali bobele kopesa bango merci oyo mpe nano bapesi biso te tobengaka bango kapo tokomona fidélité ya kotala lokola ndeko na ngai Achille Ntela na France atalaka lokola ndeko na ngai papa Paul na mboka ya Giwa Nzambi na molonga nye Sylvie Mwamba lobi azala casino azali kotala bongo mutabongo soko tche kombo na mama ngai na kopesa yo mbote po ete oali ko consommer biso yali eloko ya malamu pe bo partager be mission bo like bo tcha ba commentaire ba suggestion pe ba jamais ndeko na ngwa benga nga mama présidente que Dieu vous bénisse apambola yo pamba te to kokoma ka pe sika na ngolo ya Nzambi bozala kala biso na mabonde liko bondela ka biso po ete bitumba biali makasi kanda ya solo ezali bandeko na biso balila kanda o moni bakomi ko bima boye biloko bya kuku bikomi ko bima po mona te kanda sensibilisation eleki balobi to panza po ete toali kokokate kasi biso tokolika ete tokobunde tumba ya Congo na Nzambe na biso ya mwana tolobi merci na mama Bonyoma na kati ya Brazzaville mama Jacqueline Nzambe azala na yo ba Congolais nazali ko benga bino ba Congolais nazali ko interpeller conscience na bino ngonga oyo tokomi ezali ngonga malamu te na kati ya sondage oyo ezali kosalama mwana mboka Moïse Katumbi oyo bino banso bolobaka azali étranger oyo bino banso bolobaka azali nini te na bato oyo azwi na nsima na ye na mindele na baloki azali kokende na vitesse ya croisière nga nalingaka koyebisa bino bosolo mwana mboka Martin Fayulu azali na kati ya course merci po ete na sondage ya Umoja mwana mboka Martin Fayulu azali na kati ya course pe mwana mboka Félix Antoine Tshilombo malgré lolenge esaleli pe alokuta pe ya makambo mabe kasi balibota lia ye liboyi ye te penza bali pe na kati kasi etumba ya bokabwani bongo ezali mpo na nini na nsima ya mwana mboka Moïse Katumbi azali bongo na Matata Mponyo. Matata Mponyo bino banso boyebi ye gestion na ye ata kwa yaki ko dribbler biso la suka ya ko plager misolo kasi Matata Mponyo ali parmi batu oyo na kati ya histoire ya bokambi République démocratique du Congo saki mosala malamu ali moto aboya ba français bazwa perenko ali moto abikisa biloko biike po batu balingaka bosolo te oyo eza chaîne ya bosolo ezali Océan du Congo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout, mais je dénonce les insanités. Je m'informe et je me cultive rien que pour vous dire la vérité. Ngana koki koko sakabinote. Yango na yebi sakabino awa bokozwa lisekwa po ete ezali chaîne ya libération Océan du Congo. Molobeli yango Océan de la presse congolaise. Toko bunde tumba ya bosolo. Azui Délice Sanga. Délice Sanga ali moto na mayele ya République démocratique du Congo. Délice Sanga ali moto ba Congo mani balingaki yetango bayaki etumbala bango na ba Bemba Gombo. Bokabwene na Bemba nde salaka mo afai kasi ali na bato balingaka kasai ya bango ezali pe kozwaye. Tokei na mwana mboka Frankie Diongo. Na banzi ete bino banso boyebi Frankie Diongo. Abundaki etumba babenga Frankie Diongo homme d'état. Frankie Diongo akota boloko po ete azali ko défendre ba Congo mani. Ba Congo mani ba kila bolingo ya Frankie Diongo po ete tosala ba marche. Po ete tokenda kotala ye na boloko. Biloko biike na tango bako bunde tumba ya carton rouge pe carton jaune. Bobunga te bolike te ba tumba ka siège ya Frankie Diongo. Frankie Diongo babenga ka homme d'état. Frankie Diongo bato baye ko bimisa na motema tango Frankie Diongo abimi boloko aye ko kumisa Félix po Félix apesa ye mo poste. Félix ba boye ko pesa ye mbele tala bisika Frankie Diongo peuple bayaki. Mais quand même na bundeli bitumba la ene bolo bakalo kota li français Frankie Diongo bande ko langai ali pene tuluku ya bato basali kolinga ye na lomami na bisika bya bango. Bango nyoso basangisi mayele bya bango ba mi bengani tala bafungoli ba porte. Kokende sima Frankie Diongo Moïse Katumbi
ali na maboko ya mindele oyo balingai ko soutenir Denis Mukwege. Denis Mukwege azalaki moto oyo akita na tata mokonzi mo ekolo pression ba ko cha Félix na mindele tango bayaki awa basololi na ye balobi yo pena likambo ya malamu epalo ekobimate bozongi bwa bango nde bakeisi ko kotaye carte bwa bango po bayeba nini bakosala na République démocratique du Congo. Lokola Congolais moko azali na makasa kobundela ekolo wa ete. Lokola Congolais ali kotambola nanu na naïveté ndenge kolobaka lokota li français la traîtrisme na lokoso ata kwali na embele na ye malingi azwa oyo luti koleka na bokasi boye moko te mebaya kaka kopesaka ye mabe ya makongo mande ya Rwanda tale misolo biloko ya kolongwa belo ya bolema eko ya koyebisa bilo bosolo po ete nzakomba fulange itungia bokula kakilame njenetalo take tumbakane konto mokilelo kondefa mpekato mama la chabienne na akene mama sociale toko beta kapembela na bino bato bolingaka kosunga bana ngonga ya ngoyo bopesa biso biloko to ali na carton moko ya biloko batindaka bandakala mais nalobaki ete tokoyoka babo to toka bona bafete lokola mokile kokele kobaluka esenge na mikomi ba yeto misa totokele kotikela l'orphelinat moko bazwa biloko wana bapesa bana kasi bakopesa bango bobele bongo mwata mai ya komela te to ani pela makamba yiki bosala ndenge tosala na lombango na mikolo po bino bokobika malamu na mikile bapa ya me awa toyebi na eno te ndenge ni kongola ko banza lobi bande kolongai ndenge na koyebisa bino boye to likia ete mabezali mwana mboka Denis Mukwege na musala kitoko asalaki yende baponaki azala mokonzi mo ekolo pe endimamaki iyo pambate azali bongo na mbako ya malamu pe ndakisa ya malamu na mwa misala asalaki kasi na mayematali politiko Denis Mukwege yabi politiko te na mayematali politiko Denis Mukwege akopeze te bakoki kotia ete pona nini bakotiaka bango bakoluka na misala aussi le temps de Martin Fayulu Madidi au peuple alingi e tokokoma nesika wana Denis Mukwege batali ete ali na poids politique te ndenge bino moko bomilo bilaka Denis Mukwege sur le terrain yebi eloko te Denis Mukwege yebi kosunga ba mama mosana ya munganga ayebi kosala mosala kitoko maimanso batikali Denis Mukwege ali bobeli boko to netalatina balobi to repêcher Moïse Katumbi tango balokoti Moïse Katumbi na sima ya Moïse Katumbi mabatami makambo maike onga na koloba poli botala bino moko Moïse Katumbi asombi etuluku ya bapanzi sango inso ya République démocratique du Congo akotambola na bango Matata Mponyo ayebi stratégie ayebi République démocratique du Congo Matata Mponyo a participé à ba crime ebele ya République démocratique du Congo boyebi kama chaise roulante Matata Mponyo ali na mayele ya kosakana te ya bomoto bwepe ya biteo Matata Mponyo na bisika bya bango asali pe makambo ya kitoko oyo bapesi ye maboko Denis Esanga boyebi mayele na ye ali pe moto atali makambo ya bibeko ali motoyo avocat conseil ali pe na mayele ya thématique akobeta boya kobima boye okolonge te po ali moto na bwanya Frankie Diongo ali moto na koloba moto na terrain moto na stratégie moto yo jedeta lotaki etumba faiblesse ba bango ezali miso ba boy ko servir nation na bango na lolenge ya bosolo sika tala mambi mayema akosala Moïse Katumbi na sima ya Moïse Katumbi yali etuluku ya bato banso balingai ko soutenir Denis Mukwege bangola balisima ba décider mindele o balingi te Congo et se développer Kabila ali na sima ya Moïse Katumbi po motoyo asala Moïse Katumbi ali bongo Kabila la Moïse bakokabora te mwana mboka Vital Kamerhe na silence na ye bolandaki bato misuso batelemaki kotombola mingongo bali bongo la sima Moïse Katumbi babacho lelo bakoloba te bato la mayele bali bongo la sima Moïse Katumbi bato bayike ya mayele oyo boyebaki bazali na kati ya kuluso te la kuluso te bali bongo na sima ya Moïse Katumbi pona nini
baboyi kosangisa maboko na mwana mboka Martin Fayulu Madidi talatine ya likambo siko ya moto komina Kabuya l'homme puissant zwela ngai maloba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi soki ezali précision ka dalili ya maloba wana bongo biso tozoka merci beaucoup madame Kancho ezali mawa na bango bamoni ndenge totamboli banda aéroport tiawa eske tembe ezali eske bakokoka Fayulu eske bakoka bana Kinshasa eske bakoka bana Congo metobana na 2018 bino bokotaki nani bokotaki nani na 2023 oyo le 20 bokokote nani bokokote nani bandeko mboko eza ya biso nyonso bapolisier bazali mpona kokengela bato bamoni ete bato baza koya meke basokisi bato nde moko na moni bakota bapolisier makambo oyo bosali nayebi ke mingi balati bilamba bapolisier me bato bapolisier te mingi balati bilamba bapolisier me bazali bapolisier te bazali bato ya force de progrès bazali milice ya UDPS me bilaki bango eske mboka batambwisana na bamilisi eske mboka batambwisana na makasi yeye kuna batika biloko wana akotika biloko provocation kanga batu wana batika provocation yeye awa tozali na kimia mboka Kongo bakoki yango epai ya bapaya mboka Kongo ekomi kozala président il faut que na bapaya baya basala deal batayo président est-ce Félix Tshilombo azwaki na 2018 est-ce azwaki le 30e bandeko sikoyo makambo fe échange makambo na échange nanakuna bino mokuna moko banda ndeko Tshilombo Félix bapesaka ye pouvoir ya moyibi banda wana 2019 ti yenyoyo est-ce que vie na bino échange est-ce que vie na bino ezali koleka ndenge mokama liboso nenge asali nini nene mpona ngai eloko ya sali ya mbeka koleka nene eloko asali ya mbeka koleka kokabola bana ya Congo akutisi tribalisme na Congo est-ce tokondima ye est-ce biso toyebi tribalisme est-ce biso toyebi likambo ya ekolo Congo ekolo mo Congo ekolo mo Congo ekolo mo mwana mboka Martin Fayulu Madidi boyokaki ye na njili bandeko bangai complot ezalaki makasi ya kolinga te ete milulu wana misalama ya kolinga te ete milulu wana Martin Fayulu Madidi aloba na peuple na yeba kabola mpema bato balingaki yango te mais lokola révélation ya Nzambe nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso Fayulu Yesu na Kongo nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesi biso Fayulu Yesu lokola révélation ezali bakangaka mopepete
na lolenge na yango nyonso ndeko na ngai mai mpe bakangaka yango te siko mai ezalaki ata yo oyibaki otyaki ya yo nsima okangi babiliki yeba suka mai ekodeborde nde kombo na ye Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi nazoloba bilo na bosolo. Martin Fayulu apesinga misolo te, bato ya Martin Fayulu bapesinga misolo te, bayiki ya Martin Fayulu Madidi tango bamoni ngai bakokamwa bakopesa ngai loboko mais lokola bato balingaka kolata bato kazaka ya mabe mais tango nayebisi bango babima mozalaki na raison parce que il fallaki pas Moïse Katumbi, il fallaki pas Matata Mponyo, il fallaki pas Délice Sanga président pesa bango maboko tango bandai koloba tokotolaki yo malamu te mais ozali ya solo mobundeli biso no tozali elongo nga alobi nga azelaka ntango nasalaka liboso na ntango te nasalaka nsima na ntango te nasalaka ne ntango ntango nakoloba bato bakoboya na kotelema bobele bwana soki yali nzakumba nde akopesanga makasi soki yali mokili na kotekutana monoko me botala ete natekutani monoko te ruto abc tikino lelo langage na nga soko tele yalibe moko po ete nzambe atekutalaka monoko te abongolaka nde na ntango moto aboyi koyela epo apamela mokili wana mabe kasi loko ya biso toali tokotekutana monoko te tala solo yango na kopesa bilo mpe pole po ete boyeba mpe bomilenge mwana mboka Martin Fayulu alingi koteka mboka te ndeko na ngai luka beta sambela kota bankanga okomona makambo na akoyebisa o Martin Fayulu Madidi aboyi koteka mboka soki Martin Fayulu Madidi alobi lelo ayokana na bateki bikolo po ete yata bwana tapis rouge akozala président lelo naliki ete nayebisi bino bosolo soki Martin Fayulu Madidi andimi lelo ateke biso afai na kiti tina ya Martin Fayulu Madidi alingi koteke ekolo te alobi mpo na nini bokonzi bwa Kongo esengeli kaka badesider nde bapesaka bino atuni motuna mpo na nini esengeli badesider Martin Fayulu Madidi ayina mindele wuto tango bakendaka Genève maloba oyo bamelika baloba mpo na Congo thématique wale pesa Martin Fayulu Madidi somo alobi boni biso moko toteke ekolo ya biso boye mboka ya biso mendele bazwa mboka ya biso bakonza mboka ya biso nzoka ndema ya kitoko etikalaka na Congo zamba ya kitoko na Congo biloko ya kitoko ezaka na Congo seke bazali koanviyenga Martin Fayulu Madidi mpe balingi babomanga lisusu nde Martin Fayulu alapaki ndai alobi ngai na mendele tokosola po toali bato toali binemi te kasi soki bokonzi ya Martin Fayulu Madidi ekoya po ateka bakongomani akozalaka président te ndai Martin Fayulu Madidi alapi yango pa bimisi yango pole otalisala bato sikasika yo kongolo okolanda ngai en direct eto en différé yebisa kozali na poso oteka mboka po bapesi yo $5,000 po bapesi yo $10,000 atako 100,000 atako 1 million oteka bozwi na yo moko omiteka okoma mombu ndeko na ngai talatina Martin Fayulu Madidi akobunde tumba ya conscience akobunde tumba ya valeur oyo tumba ya balumumba oyo tumba ya bakasavubu oyo tumba ya bokito ya bampolo oyo tumba ya valeur ndeko nga nali moto nalulaka bilulela te nali moto nasalaka bisalela te ela bandeko ebele tobetelaki na bango po bango babandaki kolobelanga ka Martin Fayulu akosala malamu ngabi te Martin Fayulu akosala mabe po alingi koyoka te akotambola bato mabe ebele tobebalaki na bango belelo basongi na raison ndeko na biso Martin Fayulu Madidi alobi boye akoteka mboka te akoteka yo congolais te pa akoteka mabele na yo te ayebi valeur ya mabele alobi etumbo tokobunda ezali ya mabele etumbo tokobunda eli ya mabele eli etumba ya richesse eli etumba ya makambo mayike mabele mayo matondi kita bapotentialité ndenge bolobaka lokota ya lifaransa bavaleur oyo ali na bikolo misusu te Martin Fayulu abila koteka ekolo te
mais na sondage bakobanga babe modèle la popularité oyo ata koto okotiela etindika chakal kasi mwana mboka akoleka na sondage ya bango Martin Fayulu Madidi azali mais likambo na ye kosukisa ya nini kongomani landa ngai malamu yoka ngai malamu mama ya moto mojali moto mozima mite bandeko tokobunda etumbu ngai na yo tomilengele mpona soulèvement populaire ngai na yo tomilengele mpona révolution mpo tosala révolution bandeko nanga soki totie misolo te tokoresir te towuti kosolola tokoti bikotakota toluki bilukaluka mpo na kongo etika leloko moko congolais fungola motema na yo congolais tika kozala ndoki ya ekolo na yo moko osoko olingaka Fayulu oza na susi azala mokonzi libere misolo na yo po ete tosala soulèvement soki okangi motema oteki mboka na yo epa baétranger lobi congolais nyonso akokima Félix Djifetondele akoki kosede pa ya Fayulu mais tozobunda sikoyo na badécideur tozobunda sikoyo etumba ya indépendance etumba tozobunda ya kozala réellement libre toza kobunda ya kozala réellement libre Félix elobi tolobi okunda kotikela Martin Fayulu bokonzi boyokanga ndenge na koloba na bino akotikela Fayulu bokonzi mpo pression eleki mais Fayulu mpo afandala ebonga esikomi sikoyo likambo ya indépendance tozoluka indépendance ndeko na ngai makila ezali source ya lobiko ya tout et chacun yesu bacubaki mopanga mai na makila ebimaki sans le sang changement ezali te sans makila eloko moko tokobika te bandeko tokozala bowumbu yango wana yo nyonso olingi Fayulu yo nyonso oza na souci ya changement le changement il s'appelle Martin Fayulu po tozwa yango po tobika nango ndeko tielanga ndeko ya suka bon tolanda information moko toza nango awa baoyo baza na basimi ya Vodacom botala na kati Vodacom atindeli bino message wana bakomi oyo nyonso azwaki carte de lecteur eke azwaki carte de lecteur ata ebungaki ata esefase jour ya vote akende na bacentre place azwaki carte atia kaka musapi akovote mbala moko. Mes chers frères, comment tokoza bazo bati na niveau soki bayebaki ke carte ezalaki na importance te pourquoi bapesaki biso yango bon tokomi na ndenge na processus nini yake tokende kovote na musapi. Est-ce que vous ne comprenez pas les choses? De deux, toza awa l'élection eza mercredi le 20 mais lelo toza journée lelo toza samedi ata irne moko yete ba centre nyonso oyo place tokende kozoba carte d'électeur na Kinshasa awa soko ke okuta ata matériel moko ezati mais na munoko nazo ka bozo ganga l'élection ezali congolais oyo eza souta osa ba aventure te tala ba age to komi nango yo oza district ba otambusa Kinshasa maloko egu ya montre ba opesa te eloko te mais on continue ka kozwa maele te oyo eza temps oyo ke muto akozala sous zoba te. Donc oyo nyonso zo comprendre le message biso to rendez-vous même moral le 19 décembre. Comment on n'a pas cité kolukato tout na soki ezande nini yo bandaka ko kita lieu de shit na biso ka na RTNC. Mon frère nzamba prometaki mutu moko te ke akotika la libela na samokili biso nyonso tokokufa obotama na volonté na yo te okokufa pe na volonté na yo te vie na yo eza na maboko ya Nzambe. Tu n'as pas à craindre. Si le Seigneur avait décidé que yo kufa okokufa. Si le Seigneur n'avait pas décidé okokufa te. On nous a intimidés comme ça par les faux pasteurs. Il y a faire voir biso que non, si tu me dis que téléma tokufa muto kufa au contraire ça va changer. Toko bomande bango batu ba nyoko biso ba yibimbonga mboko turo makila ba innocent otangate. Makila na biso peuple toko ekotangate. Toko sila na bango. Oya mesana ko finga na yo. Mes chers frères, tozo monango tala nous modèle batu ba postuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris notre fainéantisme. On comprend que Congolais a yuma Congolais a sous maïle l'état qui zengi. Alors on va commencer à les manipuler. Il y a un qui va postuler. Tu as une motivation à bango. Va postuler belé on a pour baby qui va $21 000. À part $21 000 $21 000 ba palissade à part palissade bana avantage belé. Qui ne le sait pas. Si biso so toye bien mouti. Mais
tala ndenge balinga batrike biso bakomisi biso bamarionnette na bango biso to banda kotambolaka tolandaka bango. Alors cette fois-ci on ne veut pas la manipulation. Moutako manipuler Moutoutouro oyo azati. Nous tous nous sommes de cœur. Nous sommes déterminés, nous avons celle devise, c'est la patrie. Oyo nyo sotoro mona na polo. Tozolo bango à partir à lundi. A payer prix à makila na yi. Polo ya koyeba na yo ezala député, ezala candidat président otoro mona polo. En sentir. Donc oyo eza sous ta ba jeté, oyo eza ta oyo ki mboka na biso fe bonga. Photo tika bana na biso na ba condition malamu na mboko. Alors yo mto mesana ko finga na yo, ya nature na yo eza genre na yo. Mais le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, il va nous donner ces pays. Ngam na mena on a bombe longi na ngata, ngelongi na nga yango. Asana bino wana donc ndenge boza wana eloko yo ko sala étant que patriote oyeme vidéo, bien sûr, mais partagez message kende tout le monde a zwango. Oya mesana ko finga na yo. Nous ne sommes pas des idiots, on ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous manipuler. L'ère de la manipulation a déjà passé. Même ma peuple mais sima bo tamusa bango lo ba kizengi wana. Baza mayele ba olanda bino pona bambongo na bino. Baza ka na po balie bambongo na bino ba polo na bino jour à l'élection bo mama mto sabi. Alors yo oyo ki message o partagez en haut. Oyo tour ya manipulation te. On ne va manipuler personne. Nous allons sauver le Congo. Nous tous, nous avons l'opération. Opération Sauvons le Congo. Na base, na biso nyon soto tché. Toro bloqué. Sortir aux alaté, entrer aux alaté. Tchangu. Borokanga tchangu. Côté ya beach, borokanga beach. Côté ya route de matade, borokanga route de matade. Moutaro bimate. Ozoyoka, moutaro bimate. Bino soboza na biso de ker. Boyebi da ndenge to yoka na ki dende to solaki. Boyebi ndenge to solaki wa obayaka na kata base mutako bimate ngana bombelongi na ngata depuis boyebe bokanga est-ce que vous kanginga les faibles. Moi je suis pas faible comme vous, je vais s'en charger de vous. Mon Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a voulu mon existence dans ces pays, il va me donner ces pays. Bokima, nous avons des infiltrés na bilonga ba congolais bangonde ba okumisa ke makambo eza bien na mboko yo, mais on le sait tout pas de bagé, pas de blague. Bon mon ba aventure vous allez 19 bon moi mamto ça. Donc oh eu message partagez. Quand on a un groupe WhatsApp, quand on partout, nous sommes des cœurs, nous avons la même morale. L'union fait la force. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'union. Alors nous marchons avec une seule devise même morale plutôt. Beaucoup na YouTube, bon télécharger vidéo, mais beaucoup na YouTube na VidMight, bah on va application on a. Bon télécharger nzembo ya révolution congolaise. Nzembo on a derrière cette chanson, il y a un esprit révolutionnaire. Bon télécharger nzembo on va banda ko beta yango. Biso tous les 19 décembre à partir à 0h to bimar. Lieu de rencontre na biso RTNC. Mama baya o ba cheli ba pano wana on de to buka to beta la bango na basi na bana bango. To piller banda kuna bango po mbongo eza kuna. Yango ba postuler ba sela ba campagne. Donc, yo zoa message au Panza qui est passé dans la police. Soit si c'est dans la police, il peut s'en aller à Demiap. Soit si c'est dans Demiap, il peut s'en aller à Aner. Soit si c'est dans Teti, le 13, c'est que Baba finir. Je vais m'en charger de vous avec mon Seigneur Jésus-Christ. Solution à mon la solution. Ma tonne de la cabouille à l'homme, puisqu'on ne change pas l'équipe qui est là. Merci, n'a pas budget, directeur de recherche stratégique et prompteur établissement. Merci na samu compte pareil avec monsieur Babiso. Merci la bilonie sur vos souvenirs spirituellement, physiquement. Tant ils sont difficiles, mais tout ça pour ça. Mobilisons-nous, sensibilisons-nous comme un seul homme. Nzamba Congo, ayoka kolela la biso, afungo la biso, apesa biso ntela apesa biso miso. Pour nous so ya biso et bunde le kolo la biso. Merci na bana South Africa. Bambela na bino ekomeli ngai nzamba sunga apesa biso makoki to kokoma po ete to sola lisolo ya mboka to komi na virage ya suka congolais tout conscient atia loboko na pate po ete lobi asepela nzamba aliwana etikali siko yo osala. Merci na Guillaume Mpinga nana na Mpinga gi prompteur établissement na merveille pe ba mapasa nzambe ya pambola biso banso gradi Mpinga. Merci na mama Lelisaya. Merci na Esther Boluka Lompinga. Merci na la servante de l'Éternel Christ Vie Lompinga. Merci na directeur Willy. Merci na suprême et premier Gloire Lompinga, nouveau riche et pourquoi pas Miradissa Lompinga.
pour amener Angola le bondi à botard de bono italien monsieur Coco Milabino maman d'Angola mon kitene Florence Amatondo Bilo vous s'abonnez massivement à la chaîne de Libération massivement vous allez bongo décider vous partagez l'émission vous likez donc la désirer votre dans la maman Elisabeth Motuna papa Alfred na maman Clarisse na boka passe la ino ya c'est ante live mama Congo et pourquoi pas ikala bokulaka hein songanzila ya kimbangu ya ntomunya to telema biso baso ko la mutumoko to bondele ko la biso mona mère des primo di mame oh mama lele ok oh finger aigle biso na bangone oh mama lele oh mama lele oh mama di mame oh mama lele oh finger aigle Okocha munoko na balabala awate Pasapana Mame bana chambwe Take Oh mama lele Oh mame di mame Oh mame bana chambwe Take Oh figa Bangaye Oh bako figa Bakoleba Abiso kakana dide Oh bako kende bako songe Abiso kakana paure Take Oh figa egle Oh songa egle Biso na bako election Oh mame di mame